nakomba tata mwana pe tata molimo centre oyo balobi na biso yango nde tokosalela sala ezali tobosana te tokota na bisala surtout oyo ya kendo eza koluka nde bato bazala mingi tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre. Amen. ngai mwana na yo nafukami na bandeko na nga elo liboso na nga. Papa ntango nalongwe na mboka poto nalobaki na koluka yo te na basengo diase te po pasi eleki bomoi na ngai bomoi ya libweka na ngai ngai nake na nkamba kosambela na mozole na kotoma liba ya papa te ye akobenga ngai to akolimbolelanga likambo nini eza kotokola ngai mokolo wana papa oyo bandeko ya bandu mboka yumbi batemwanyaki papa navandaki na place wana yo ndongo na bolingo na yo ekalisaki nga probleme na ngai ezaliwa papa yango na sensibilize moke bandeko oyo baseretrouve bamone boye po tosengi mokonzi ya sankuru nzela te ntango toye koyebisa ye ya alobi tozela yo me ngai namonaki ketina nazela ezalaki mpo likambo oyo etali nga na ndambo ya balekozala papa likambo yango ezali nini ntango biso tokotani toye kokuta te mobali ngongo kongo mongoneteka akotaki na batetela arutaki na kote ya rive ya lomami na kote bukavu biso etake bana toyebaki ete ntango akotaki abandaki kozwa bato kodeporte bato abandaki kotambola na bato de village ya village ye azalaki na minduki me bato na biso na ntango wana minduki ezalaki te ce qui fait que ye alingaki azwa batetela nyonso na bokonzi bwa ye nde biso toyebaki ke azwaki kombo na biso oyo akoti papa na nga nde moto azalaki adorateur préféré na ye oyo azalaki kobetela ye mbonda ntango azalaki kosala bamasala na ye na kati wana ezalaki mpe na chef guerrier na ye oyo azalaki kodirige population kombo ne kandolo kandolo wana nde azalaki chef du village na biso sikoyo na te na makambo oyo ye azalaki kosala ntango azotambola na bapapa na biso mosala na ye ya liboso ezalaki koteka batetela mibali to bana mibali epa mindele soki mindele bapesi ye mbongo ya tepi azalaki kokoma na kokoma na ye ye azali kosimba munduki te to mbeli te aza kopesa bato na ye po azali kotambola na delegation ya plus de 1000 personnes ntango bakokoma na village akoboma bayeya alingi akolia bayeya alingi oyo aza kolia kaka bato me ntango akolia ye moko te sesir na bapapa na biso na bakoko na biso baza kolia naye ntango aza koboma akopesa yo papa mbeli boma bana na yo boma mwasi na yo okati ye mpe balambi na yo mpe kolia ntango te ozalaki kosala bongo aza koleka soki amoni mwasi na zemi akopesa ordre bakokanga mwasi aza vivante bazwi mbeli bapasoli libuma alobi alinga mwana ndenge mwana avandaka na makrist ntango aza koleka okomana defoi akozwa basi
makelele. Alors bakozwa basi oyo baza na bazeli le mosusu 10 20 quantité nyonso oyo ekomonana bakopasola bango devant bato bazotala eza teke babomi te bapasoli babimisi bafetus kaka babebe na mamungu batie na bambanzi batumbeli ye ya lobi eza makelele. Alors ntango aza kolia na bato nyonso azalaki kozwa ezali na nzinga moko kuna okapo babengaka yango eza na basende ebele ekatanaka pambapamba te. okomona kozwa bana de 3 à 10 ans batie bango molongo bazotombola bana na matoi batie na litoi ebimi na litoi mosusu batie na litoi ya bana mosusu molongo ale batandi bango batietie bana nyonso ale batandi bango tikino bana wana bakokufa bamosusu ntango azalaki koleka omona bamosusu soki yo ozali indiscipline bakoboma yo ya koboma te bakozwa mbeli balongoli lelo lokolo lobi balongoli loko lobi kuna balongoli libumu soki mpo oza nanu kotala bakoleisa yo na misuni wana oyo ya nzoto na yo okolia bakokata yo litoi ole baleisi yo ya nzoto na yo moko. Ndeko moko mama moko aza na Allemagne abwana ye apesaki nga histoire na ye alobi tante na ye azalaki parmi basi na ye ntango tante na ye ye azwaki tante na ye mwana moke aza kotambola na ye ntango azotambola na ye grand frère na ye koyoka te ye kino bakoma ye te ye azwa ye mwasi mokolo akendeki kakende kotala lekile ya mobali ya lekile ya mwasi bayambi ye bien babaluki na nsima mama wana aza viva baza na ngama abaluki na nsima ndako babengi ye aye ntango ayambi ndeko ne ya mobali bapesi ye mbote basololi balebi nozolekisa le kende olembela ye eloko likauti mosika na esengo nyonso akei kolamba soso na biloko kende akopesa kokwaya ntango azozonga ale kokuta mutu ya ndeko ne ekomi na sani makolo na balingi ye kaka kokabolaka ntama mama wana akoyela mutu ya ndeko na ye batia ye mbeli na mokongo ti peut-être kokufa tobamaka te jour oyo sino azalaki deja akomaki mobange makasi bamosusu ntango azali kotambola na ye akozwa papa kosakana na mwana na yo deba bato nyonso mwana mobali alena ndeki na yo deba bato nyonso soki yo ekoyi bakati yo ndambo ntango bakokata yo akozwa mutu ya ndeko na yo ya mwasi na yo to ya mwana banda koleshe yango banda kolembola aleke balabala bande bandeli ya balabala ti balabala ya fu ntango azotambola ye azali komela mai te azomela kaka makilamba to na masanga ya mbila ntango masanga ya mbila wana soki ye asepeli na nzete ya mbila wana okomema yango na mapepe okokitisa te batraje nyonso asalaki na bamboka batetela nyonso akoma akozwa banini pale kozomema ntango kozomema yango soki alingi amela kokitisi basaleli akomemi lisusu na mapeka yango nde ezalaki misala oyo ye asalaki na kati na deportation na ye ye azalaki kolongola bato na ville akolongola bino na village na bino akokende na bino ti kote ye alingi adepose bino kobanda nde babani osika mpe oyo batetele ya savane na batetele ya brousse lokola ye akotaki kote savane abandaki kokongola bato kote savane ntango akei na bango na brousse akei kodepose bango na bavillage oyo eza na kati ya brousse sikoyo ntango civilisation eye bato ya brousse yango wana bazokotomboka te non bino boza bato ya savane fo bozonga na mboka na bino boza ya malole oyo nde bitumba ezalaka ya batetela mikolo nyonso yango wana papa na ntango tata wana aleki mpasi na biso ezali nini mpasi na biso ezali koleka ye aleka na mboka aleisa preske batetela nyonso banzoto ya aka mpo olinga te eza na volonté na yo te yango oyoki sango na biso epeba na mokili batetela baliaka bana biso te ya bato toliaka me bakoko na biso oyo basalaka na tata wana bango nde batikela bamosusu batikala na ya bitindi wana situ na centre esika ye akendeki sikoyo na kokende na ye akende kokoma na région moko région bakwakaki kaye na kuna na lodja na katikati na munge ntango akomi na munge
pare bato ya munge bazalaki bapetu nde esika ye azwi sikoyo adjoint na ye chef katolo atiki ye wana azwi mpe koko na biso ya kota papa atiki ye wana mpo lokola tata wana azala motu makasi bino bobanda awa nde mboka oyo bapaka kaye ntango na ye koka lisolo ya kaye nde village oyo kaye azala sikoyo tata wana cimetiare bakunda ye ti lelo bakamino ebaka soko olingi oleka na kamino na place ya cimetiare ya tata na biso tomona ye te me toyebaka na masolo fo kita bokwatela ye biloko soki bokwati te bokoleka te bato fo batika na ntango place wana nde yango mpasi na biso ezala papa makambo eza ebele olere kana zwi révélation awa na mosala na sali eloka kolobaka na kanisi ozombi eza kobenga ti lonja kobenga ti katako kobenga ti njalo susi na nge eza nini papa nayebi origine na kaka po ti sikoyo koko na nga toyebi esika awutaka esika ye région na ye po parti etokoli toyebaka village ya koko ya mwasi na village ya koko ya mobali toyebi te mais mwana na ngai aliposo papa atindeli yo maloba alobi papa ayebi tuna papa akopesa yo histoire esika biso toutaka conséquence ya makambo wana nyonso tellement tosi ebele na kokakala ndeko te tozali na bolingo te adre biso baketela nyonso ata okoti bana okokoli bango ndenge nini fede te meme papa na bana na ye bayokanaka te meme kulutu na alevi bayokanaka te tozali na bokabwani makasi zuwa makasi estabilité wana ngi kokoloba te toswanaka meme na nguba mibale tokoki kokunda mpe kobongana nyonso wana ezali effet ya bamakambo wana accusation kofundana kutu moi eza kaka biso po estabilité ezosala kati na biso ezali po tobonga te tozalaka jamais na bomoko tozala kaka oyo azoloba ka ndenge omoni biso awa okoyoka biso kofa omonaki yango po tokoma meme awa eza problème nyonso wana ezali kaka effet ya bato oyo baliamaki na mboka na biso pauvreté evanda nde epa na biso na kati na mboka na biso papa otia nyonso zamba oyo eleki monene foire équatorial epa na biso nombre ya bambisi eza na bambisi na bamai na biso toyebi totanga te mayebo kutu oyo ya mayebo mpinzo nyama eza ebele me tozali eloko te blocage eza makasi ata oluki mbongo ndenge nini aba okufa fokoyo okokoma na mota moko boye okomona eza okende ti ifokoyo papa tozali eloko te tobundani eloko te bakomake tozosala zero bana ekoni kutu ya baperiode oyo klase balingi lisusu te kotanga klase balingi lisusu te bakoni kaka bavoye na bavalu na bakoteruye oyo mpe ndambo bazokanga mitema bakoma na badiplome yango mpe misala ya malonga eza te tokomi bango nyonso kana koteka na batelefone misala ya malonga eza te seliba kozeba etonda batetele ya mabala basaniki te ata moto abali meme na 50 ans kodivorce mabala kozwaka te pasi na pasi na biso eziti na bana na biso na moi ya lelo kobota batata mwasi na nga bakufa mibale ka babota lerese babota te bazaki soki grâce mabala bango nyonso bakufa célibataire moko te akufa na libala biso mpe ndenge tozali awa kolandi kaka lokolango moko papa yango toye epai na yo eza kolobezele te yo oyebi mingi kolikanga toye epai na yo papa oyo barekonetre ke bakoko na bango mpe bazala sipasi eleki limbisa biso po te ntango bango basalaki bayebaki yo te bazalaki kokilinga malamu kutu oyo balobaka ke babomaki ba me oyo ya biso baliaki kolia papa azalaki soki asiliki ya kofungola ndako bakotia bato sa desa alebotia moto ntango bakotia moto miso nde arebetaka bakano ye alobaka eza nguba nde ezokalinga papa wana nyonso ezali bato yo okiela toyebi te basali na yo yo otindaki bazalaki kombia na bato balia koboma te me kolia papa limbisa pasi eleki esengo ezali ate esika moko te yango papa biso tososoli nga pela na ndenge ya mabondeli yanga na melaka epai na yo na sosoli ke esprit na biso eza libre te papa lokola bakoko basalela ye biso sikoyo azwa biso tosalelaka ye na motu tosalelaka ye na molimo papa fungola tobima po fungola ya lola eza na maboko na yo pasi motuka mokiaka nzete ya mvwala eza na maboko na yo papa soki yo lelo ofungoli biso bana na biso na biso tokosepela po
toza na boumbu soki mpe tozali kobala te mpo ye abalisaka biso na butu milimu na biso eza ya kobala mpo na kati ya mokili makambo ezalaka mibale nzambe na satana epo esalamaka kaka na molimo ntango opambolaka papa opambolaka na molimo ntango mpe satana alokaka na molimo yango toza kosenga papa liberté spirituelle papa basungisi jugement na yo lelo babimisi yo libala papa ayebisi esili oso olongi na yo papa biso totikala te tosalelaka tata wana te mpo nyonso toza koluka ye aza kolokibele nyonso tozali kosala kobota eza mpasi mpo na bana na butu babota soki otoni mutu alotaka kaka abotaka na butu me na moi aza na mwana te soki otoni mutu azalaka na mobali na butu me na moi aza na mobali te mpo soki ofungoli na molimo papa oyo ya libanda tokozwa yango yango toye kofuka lopai na yo papa spirituellement tosengi délivrance tosengi délivrance ya molimo zwa milimu na biso bible eza kotalisa biso ete yo nde oza na makambo ya molimo eza na maboko na yo papa yo okobangana te okopusa biso lobi te mpo te yo ozali nzambe nzambe katikati na bato nani alataka nzoto oyo ekolaka te na mokili oyo toyoka asali te me nzoto oyo olaka liboso tirebe ezali envi ezokola te papa nani azwaki yesu atiaki ye na libumu ya marie mosantu ezali kaka yo mpo anje alobaki azwi akoya molimo mosantu akoya nde yo kozwa nzembo donc yo moto ya mpe otie ye na kati papa moko yo kotika biso bana na yo makambo ya molimo eza na maboko na yo physiquement bamonaka yo partout papa ebongo biso tika biso kaka boye naye kosenga bolibisi ya libota nanga famille onema odinga onema oyo azali koadore ye nkombo ya koko na biso ezali odinga onema ye nde moto azali kopasola ye motu nde kosengaka korekingo ye ye koreki nde ezalaki koko na biso po alia bato bien ekongi koko abeta mbulu po asala nini ekongi koko abeta mbulu chef ya village na biso kandolo ye balobi na ntongo aza na 10 ans na midi aza na 35 30 na butu akomi mobange ye nde chef ya village oyo ya biso tokolaki papa pardon na nkombo ya batetela nyonso oyo baza rekorekonetre te bapapa na bango bapartisipaki na crime wana papa limbisa biso yo ozali nzambe na biso oyo nalobi ya mabe papa limbisa ya malamu bwabisa tokozela te ye histoire na biso epai na yo na nkombo ya tata mwana mpe tata molemi sango amen. Kamo bango bazaki kosala baza koliyeba te kosatana nde alataka bango mabe kono yesu ayaki kokufa mpona biso na ntina mabe na biso tata simo timbangu ayaki kolongola biso na bowumbu ya satana lelo oyo tozwi nzembo oyo kaya ya kopesa oyo tolibisa ye pamba te ye nde moto abomaka abel banda ntango wana kambo wana ekoma na bato kaye avandi wapi na tebo wapi na batetela kuna me likambo wana tosengelaki yango kolibisa longwa kuna eza na zamba monene taba monene ya bandeko eza kuna na yango ndenge mama alobi ezali bongo kasi motimbana bato balataki
likambo ya Tata Simoki Mbangu bavandaki bakangami na Lomela ezali bongo na Lomela kuna mpe bakoko na biso bakangamaka kala mingi te papa Malongo papa de agenda akendaka kuna na loja me akitaka te akiti na avion apesi bango mbote esili na kolia na kovanda vandaka te bana moko azongi mpona nini amonaki oyo amonaki ndenge mama alobi na forêt na savane ayokanaka te yango nyonso bazalaka na bitumba kasi kola lelo te kosengela bango kolibisa mokomi kuna azalaka na esika te baya kotanzambe kasi lokola tokomi na ntango ya kosenga kolibisa ikete biso nyonso tozali awa babangi ya se ya likolo toyamba kolibisa bakoko na biso bandeko na biso baye kosenga mpona paso oyo eza kuna na loja totoloba na batetela na kombo misatu na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Sango Numakolo oye Osaka Toto taman Tata mkumbia kule na kumba Tata Mwana Tata Molimo Sango na kumba Tata Mwana Tata Molimo Sango Tata isobana na yo toye kosenga bolibisi tina bakoko na biso mabe oyo basalaka mpona koboma bato kolia bato kosala mabe pa ya bato ekeke ya mine eza ya suka ya mitano ezali te kuna bawei basengaka bolibisi te kuna mpe bolingo mibeko mpe misala ezalaka te tango ozali bomoi yeba nzambe na yo ekosalela ye yambana kola kosengi bolibisi ete koyamba bolibisi na bango na kombo misatu Tata Mwana mpe Tata Molimo Sango amen. Fotografa kombo na ngai mama Charlotte Awanja. Ngai nazalaki nde kosambela na église ya combat spirituel. Mboka na nga navandaka ezali Allemagne, mais na cadre ya musala naza na Chine na Ngwanzo. Eleko ememinga na kamba Nouvelle Jérusalem ezali na reconnaître que nazalaki libanda ya ndako. Nazongi na ndako ya papa nanga na landi oyo penza Nzambe atindela biso na kati na mboka na biso na mabele na biso moko ya Congo. Ote maso oyo esalamaki au travers papa Simoki Mbangu biso toyebaki liboso te, metango na yebi yango na bondeli Nzambe akonfirme ngaki ezali bongo yango na yenga moko na source pona ya kotala. Eloko e convaincre nga eza boye. Tango nazalaki kosambela kote nazalaki mukambi. Nakendeki na yango ndenge esengeli ndenge totangelaka na kati na Bible. Na landi mekomaki na moma moko na monaki que c'est inutile
puisque ozo luka ozo sambela ozo sala nyonso mais résultat ya malonga ezate. Alors tango na ye komona bwe natikaki ke na kosambela te. Mais à partir ya jour oyo ndeko moko alakisaki nga émission ya bazoba nakutani na cassette oyo ke Papa Simon Kimbangu tango akufaki na Lubumbashi 9 ans après bakay kokundola ye baye na ye na Nkamba ebembe na ye ti lelo epola nano te akufaki na 1951 mais ti lelo ebembe na ye ezali ezobota suki ezobota manzaka eloko wana nde tutakinga yango ane passé na desidaki na ya nakoma na Nkamba yaki ngai moko na Nkamba na ya kotala ezali nini réellement po moni makambo ebele to rataka yango ozo yoka biyoka yoka na libanda mengana lobaki nakoma lokola comme cela s'est fait na mboka nanga ebongi nakoma sur place. Alors tango na yaki nakomi na yaki komona oyo nga na monaki natali po liboso tango na bandi kokota awa na yokio Simon Kimbangu molimo musantu ngai moke bandako tutanga mabe ngalobi mutu akoki kozala molimo musantu te mais na ndenge tozali bana na Nzambe na sali mwa ba recherche na tie yango na mabondeli nazali na conviction na yango ndo monike lelo na komikati nesika oyo lisusu ba garde fou ezebele pote tango nga na komi koloba wana bango balobaka na bango mais eloko nga na regreta kezali tolobaka mais tosala ka recherche te tango nga na sali recherche ba preuve na ngai oyo Papa Simon Kimbangu kiangani approuvé nga kazali molimo musantu yango nde ezali ba garde fou nanga eloko oyo nga na koloba na baninga ya solo défaut na biso ezalaka nde yango wana mais eloko nga na koloba na baninga ezali tango oyoki ata ozali na église na yo ozali tuna Nzambe oyo sambelaka wana po nga naza kotuna ne Nzambe nga naza kosambela liboso yebisa ngai qui est Simon Kimbangu yebisa ngai donc mutu abondela olio critiquer olio finga po nga nazo yebisa na bato mususu komeka kufungola munoko finga te koloba likambo oyo ozalaki témoin te po bango tango bazoloba okanisa ke bazalaki na lere wana oyo boye azalaki boye oyo boye ezo salema boye mais tango bazolobela yango bazali na preuve te ngo nazo bondela bango mutu soko yoki zongisa motema sima kota mabondeli tuna nazali sûr que une semaine ezebele okozwa réponse puisque oyo tozo loba lelo oyo ya Simon Kimbangu aza vivant akopesa yo réponse oyo yo kosenga po yeba soki azali réellement le Saint-Esprit to azali le Saint-Esprit te eza mawa mingi pona ngai mais nayebi ke soki nayebaki ye avant te ezalaki pe volonté na ye po ifale na leka na mwa ba école moko oyo ezali ko servir ngalelo mais ndenge na ye koyebela ye kaka na dernière minute po nga biso to komine keke ya minei to komi na dernière minute o ba preuve ezo lakisama oyo bato nyonso bazo mona oyo nga moko nazo vanda nazo tala pe nazo mona ke loko oyo il faut ezala muto ya uti likolo nda sala yango donc nga nazo regretter yango te mais naza nesengo puisque na ye na moment kitoko moment oyo ekomi na ba fruit ya suka oyo to lingi to bénéficier to bandi kutu ko bénéficier nde yango wana esengo naza nako tozali na eloko ya koloba te to landa oyo ayaki na kati ya mboka na biso erreur to sala kezali bate ebele bakanisaka awa nanga pe nazaka okanisaka to tanga ka Bible te to ndimela ka Yesu te le plus grand problème ya ba chrétien bandimi mususu ezali yango wana or Papa Simon Kimbangu azali envoyé spécial ya Jésus-Christ. Dakamwe kenga moko tango na ye, toza kotanga Bible tous les jours, tozali kotanga les 10 commandements. Bonga na kasaki nde biso tozo landa les 10 commandements, mais les 10 commandements penza ezo landa mande awa. Tozo landa mobeko moko poto kokisangu. Na kosenga na bandeko nyonso, Bible eyaki na kati ya mboka na biso Nzamba alakisaki bolingo na ye, nda atindelaki biso mutu kati na mboka na ye na biso moko. Akufate, apolaka te, azali vivant. Pesoko sengi akotalisa yo ke azali vivant akufate. De loko na kosenga na bandeko kaka yango wana. Papa Simon Kimbangu na yebite tangu musu yoku tozo ndima yete.
Obino bolobaka kaka bino moko bakimbangiste bolobaka nde koloba mais bondimaka yango te. Mais modèle obiso to ndimelaka oyo ngai pena na ndimeli yango peut-être eleki oyayo il est le véritable Saint-Esprit. Po mutazalaka na makambo zo lekawa naza na chambre nanga esika nazo vanda na lobi likambu na tuni bato mituna na ye na komi lere ya kopesa nga report azo pesa nga makambo oyo nga na za koloba na ndako. Naza likambo na motema na fukami yazo lobelanga makambo yazo pesa nga ba réponse na makambo yo nga nazo kanisa na motema tango na kokomi epa ya papa na koloba boye mais yo fukami kaka ya bandi ko pesa réponse na likambo yo za na ngo na motema nani yango na mokelo ya na sambela ya mingi ngai na sambela ya mingi pe na sambela ka ya mingi lukanzambe pe ya mingi na lukanzambe na ba prière na ba jeûne ya 3 jours ya 4 jours ya 7 jours 14 21 ti 40 lokola Moïse na sala mais ba résultat on nga nazo vivre kaka na mwa mabondeli ya muke kuto nazo koka lisusu te ko bondela nazo mona makambo yo ezali ko talisanga ke il est ici.